Ouais, bon dia, bonjour, mbote na biso nyonso balandi ya réflexion. Ezanga wabino faka kente Firmino. Motuna na ngai ezali Papa Lumière. Liboso na pesa na mbote na ba nyonso basalaka na réflexion oyo bapesaka biso bilili kitoko, makambo kitoko, masolo kitoko. Baye moko Papa Lumière Kambulu, Mama Rebecca, le prince. Fomotsaku ye mutasimi penda wa kote kuna vraiment mutazingisaka réflexion za la kitoko na bosanité Mama Bella pe bosanité mère azanga mbanda Suza Somotro aleli eza ngala bino faka kente motuna na ngai za boy Papa Lumière na lingaka na yeba tango Adam na Eva ba botaki Cain na Abel. Tu que création mokili ezalaki kaka Adamu na Eva baye kobota Cain na Abel, Cain abomi Abel pe akimi Abel akufi. C'est pour cela na ngana yeba multiplication ya mokili esalamaka ndenge nini po Cain kotaka endaki na ndimita kendo kuta bato po bazalaki kaka Adamu na Eva. Est-ce que Adamu na Eva bango kaka babotaki mokilo nyonso ndenge toza boy? Mais pourtant, depuis que la Bible est car babotaki bana mibale. Na sima na bango babotaki lisusu to côté Cain ke ndaka kutaki batu. Et ça la nga moi compliqué moi moké quoi. Et bon meka ko yanola ngai na ndenga mabete ba réponse na bino ko sunga ngai ko sunga pe batu mususu. OK, merci. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, emporter et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.